Bonjour fidèles internautes, bonjour dans le monde entier, bonjour na banka na banoko tout au bazage côté. Vous s'abonner, kunani ba pesa ba sangwa bien, ya kimia pour na artiste na bino et puis pour ngai. Donc voilà, je vous embrasse. Allez vous abonner à la chaîne Solo la vérité de Miguel Niema, c'est mon pote, allez le suivre, donnez-lui la force et surtout passez une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder sa chaîne YouTube. Je compte sur vous, bonne journée. Pas de loi de Paris. Alors ici pour Miguel Niema, suivez tous la page Solo la vérité, on est ensemble. Aujourd'hui, soyons fiers. Fallait pour pas décrocher devant tous. Alors pourquoi vous continuez toujours le même discours? C'est les King de Kimakuta, les maréchal Rivekono, les Alikamolimo. Nous avons présenté Bino affiche. Il y a album Oezobima, titre Religion qui tendi ordre mondial de la SAP. Donc, première chanson Oezobima, il y a Big Gantsumbu, jeune premier. Et Rolanda, il y a Religion qui tendi hommage à Stervos Nyarko, c'est Papa Wimba. Donc, Kalate, Oezobima, donc, mais, oh, bah, oh, nous nous tenter. Il y a un message, oh, bah, l'ingama bobenga le plus vite possible. Pour n'a 2-3 semaines pour nous concrétiser. Banzembo ya mibale ya forme ekubima. Numéro boko zonga eza vite fait. Suisse 0041 indicatif 79 204 13 75. Pour l'album oyo na récupéré les deux dinosaures ya Indusa ya la musica Luciana de Mingongo Oboyebi na Jolie Baki Yamen. Y compris Petit Nangai oyo azobima mikolo yo Gabe Aïm. Donc voilà. Message nga passé bien. Quand on a donc chaîne YouTube pour na bateau yo bozo zela pour somba Rive Kono TV. Na bandeli Rive Kono TV. Donc ba melopo ezo ma rapide so bokoti bozo ba information na nga nyonso eza na kati. Au pire pe batumso bolinga Facebook boko ke na maréchal Rive Kono na Facebook. Donc je suis ouvert na chaîne YouTube na ngai Rive Kono TV né na lobi bo s'abonner. Et ça très important. S'il vous plaît, bo s'abonner. Voilà, je vous aime beaucoup. Big bisous. Voilà. À ce moment, la chaîne YouTube Nabino Solo la vérité, s'il vous plaît, surtout linga Indusa na bagara boule na ba noko, na ba mère, na ba sœur, oh bazala toujours connecté na Indusa. Tu sais bien maréchal Rive Kono à Paris pour la préparation album na yé, azobo la biso na au moins 2 ou 3 chansons. Pour la y a un nos album, alors ils ont 10 titres. Tu sais bien album ya maréchal Rive Kono, ils ont 10 titres. Mais ndezala moi ba chanson d'annonce, ouais on annonce album, ils ont bientôt là nzembo ya Big Gantsumbu, ba nzembo moi 2 ou 3 chansons zo bima na kala mingité pour na ko annoncer album ya maréchal Rive Kono. Tout ça en plein Paris. Bandeko bosenga itroto ya mbaye to ya mbaye face à face pour bientôt là. Tout ça na conception moko ya face à face. Oyo sala ke maréchal na micro na nga pe na micro na nga par Indusa. La conception zo ya wani to ko décortiquer belé. Mais juste tout ça ya mbaye lelo, tout ça ya mbaye ye moko te maréchal Rive Kono. Tout ça mbaye na grand pote acha mo photo. To ba est-ce que boulongo ya go sala et comme il a souka to a prolonger boulot. To na bilei na biso quand bilei ba lami yango moi trop ou même la cuisine et vous êtes disponible à la table na biso quand pour to consommer ngo biso na bino ba nzembe kitoko o embeli biso to yamba na munoko nene to yeba soki na moi to zara ne to lia ba rumba kitoko ba nzembe kitoko asali biso na ba saper to zo appréciation pa na ye maréchal Rive Kono grand cas grand noro grand pote de musique ya mboko. Oui. Ah, Miguel Niema. Certes, on a vu ça, c'est un plaisir. Venez me faire mon photo pour vous déjà. Achat. Donc, Azala, moi, mon kien à côté, à bureau échange. Voilà. Pour Asala, moi, échange à l'eau, moi, où est Angola. Yango Monia Zuma, c'est bon, quoi.
lelo towana mingi oloba te nayebisaki yo ke foto oyamba yo mpo tobeta indusa mpo bato basenga yo trop bato basinga mingi fo yamba mpenza fe bomekodekoti po ve ayebi trop na musique na biso nakobongisa mpenza baquestion epuis nakosenga demande na bato bayebeki osukoleka nga bakoretindela nga baquestion prefane bahonorable ezakali bababaswe towana déjà contact ayebisinga mingi elenge na moto wana aza moto monene osali trop na musique na biso towana conception moko toobanda kala mingi te ya kovanda j'espère bien tokobanda ngo na yo mais lelo tongi tozala bref ya mosala oyaki na Paris awa mpona kosilisa banzembo oyo efaka kobimisela biso est ce que tokozwango kaka mikolo oyo bien ekozwa sous temps bien prolongé mais va tobanda na tikelo 1 minute ya kosalue bana mambo balingaka yo bafanatique na baabonné nyonso ya chaîne YouTube na biso pesa bango mbote et puis esala bango mbote boye esala bien bo merci mingi Migeniema nde ka oyebi papa ngelingeli mikolo top eza yo po makambo wana ya raso top ali fo kolobela ngo donc mikolo ozo véhiculer masolo ninga bien yango pe sala ngai ke fo bien na mona rayo ya mingi parce que na yebi à travers tout tam ça masolo bien donc na bana no mbote na staff na ngatu oyo ba outil partout pour le studio qui tellement plein donc ba l'équipe tellement belé donc moi na ba notanga ba komona bango yo za te poto gagner temps de toute façon ba komona bango yo loba maloba na ba masolo uto salama na studio ben na tini pe mbote na ba abonné nyonso ya solo la vérité pour solo la vérité mto ça ke mambo ela on a osenga bato nan ba s'abonner te ba s'abonner sur un peu plus quoi en même temps pe nazo senga ba o ba s'abonner nan on arrive ko notivité ba s'abonner pour nous quand otambola kaka na ba réseau ya ba abonnement makamutu na région de deuxième question na pour na album est-ce que Sili est-ce que Kobimaka oui des premiers titres Sili parce que ba concept alléluia ali que même au sala 10 titres même 8 même 9 faut déjà oyo lambi et bima déjà donc parce que to côté ka suba CDT et comment au sali et continue à téléchargement iTunes bazo somba donc dès on a ça liboso na zongi nanu na origine ya style nanga oyo na bandela kindule style nanga indusa onga bandela kindule ya la musique donc na ko obligé na benda quelque bato la musique lokola ba Luciana Jolie pour ba valeur sûre potolinga indusa bato ba se rappeler encore na la musique akala donc de wana yango esili ezaki pona sana nu de wana na style wana donc yango ezobima nango kaka toloba kaka soto rotira ba 1 mois parce que ah oui parce que son atali na date lelo ba play vidéo zayi na studio monaki parce que problème est ali na ndenge bato ba ebaka démarche à musique té soko silisi na laboratoire donc studio soko tokendeke na mixage na mastering tant ba ça la mixage na mastering ils ont ba 2-3 jours mais le kola ngana olinga mixage na mastering na ngeza niveau likolo et okene na state ba ça aux États-Unis alors ce que tokotala na bato ya biso tam se kolia une semaine to 5 jours na ebité soki yé ba clip na minito yo tozwa déjà ba image to coller ba clip na banzembu to zui date to tie mais je souhaite vraiment inde to bandi août et ça la peine que ti fin du mois ou au plus tard première semaine en septembre ba to ba consommer voilà. Va consommer déjà bilogo to lambi wana mais pourquoi un mixage fait ça là aux États-Unis et peut-être en France l'album est belé fait ça en France on a un mixage fait ça en France pourquoi on décidé mixer ça aux États-Unis bon au moins il faut que le barape vérité hein donc na minito yo vrai conquérant aux ana bango na musique eza ba Nigérien mais ba Nigérien ba comme ba conquérant na par rapport ya valeur ya biloko bazo sala déjà un son son bazo bimisa ezo sala ke bazo lia moi biso muke côté son et puis de même ba clip bazo sala bazo lia biso moi muke pe côté on a beau avantage ba Nigérien ba pays anglophone bon États-Unis a grande puissance donc ba biloko na bango presque mona kana so ba sala ngo ba masteriser ngo États-Unis alors ngape na ba ki ke non moi je fais partie ya ba musique yo ya makasi omoni tant on ça ba world déjà à l'époque nana ça ba masterisation na Londres alors eloko pene na celle na bi na continuer kana ba niveau na saka likolo faut mastering ya boro ye qui ne tout ana côté ba petit na Davido bazali ba groupe na nyoso yo yebi pourtant on plaît ko bima tous à quand même na niveau à qualité moko ya on a tina na state na ko ça na pe na France mais faut être réaliste différence aux aléatoires voilà mais tant aux ciblé ba Nigeria na ba qualité na ba boulot na ba salaka bango ba reparater na ba côté surtout côté ba clip il faut assurer biso na ba fanatique na ba nduleman na ba tolinga musique ba moura bonne musique et ba clip pas par marcellerie ba clip pour qualité aussi ba Nigeria donc et na ba niveau wana bon moni ba clip de Jésus qui na ba niveau wana mais loko ko changer na concept ngana o sala ba clip cinématographique pour na bato ba éviter faut que soit moi muke ba Bull Jackson Mike aki nango
au Michael Jackson ayi nango ke bota la clip on dirait bota la film déjà premier titre ya King de Kimakuta eza histoire eza pena le rôle ya Kebozo mona mutu et bandi le rôle la film après et salinzemo donc esengi elinga ba réalisateur ebele ba scénario Cécilie donc tokotambola presque ba ko mingi Europe pour to réaliser clip on a menaté ka no comment pour ba juger loko tamba mona on a miso mais degré za likolo qualité image King de Kimakuta ouais mais c'est bien ça Kimakuta ah Kimakuta donc moni likamona lobeli yango moi mingi mige Kimakuta en fait ezali village moko eza na Angola donné na lobaki ke soko zui Congo Kinshasa oya biso Congo Brazza na Angola à l'époque il y a pas longtemps ezali na oka royaume moko royaume na Gabon royaume Congo mais siko capitale nango ezali na Angola na Mbanza Congo mais siko roi na époque comme na yaki Nzingankou mais siko ba sage na ya bana ko luka bango na royaume de Kimakuta donc siko ngana botama kuna na royaume wana donc je suis vraiment né kuna tant ka guerre coloniale et bandi ba para ba kimi nanga na kin j'avais à peine un mois bon siko na minito au village ya sèche pour ba kufi mais village s'est renouvelé té donc ngana tikali mutu asuko fona kende na renouveler village donc fona tika moi bana banini bazwa village wana ba kena on liboso donc bato so ba yebi histoire ya royaume Congo ba yebi Kimakuta voilà et ça biso suko na plaisir to monaki samedi na lundi ba assista ki yo na studio na ba séance na studio ba parisé ba yaki bato mabanga be bazalaki est-ce que na denze mwana ebele bato ngona mona ki na studio bango tu ba bimara na katcho to bato mususu ba boeza na des diplôme des examens d'état so za la chance aux so teza pena ningo le diplôme examen d'état parce que moni na sali denzembu mais impact eza tellement makasi yo moko mona ke na minute j'ai plus de 200 personnes ba boka bango même si ba pesa ba mon na bango mais je les assure que album ya Moulayi na kosana na premier volet et puis misusu ba Rolanda na banzembo zo et puis na bato bazwa ki ta contacter que album ya Moulayi so ba ni ba contacter na banzembo ko ya ba ko contacter o pe ba lingi peut-être titre ya yimo personnel c'est le moment pe ba ko contacter ngai en passant par chaîne na yo parce que chaîne na yo on muta na pole position makam nangai so ba benka Migeniema na intéressé à Nzembo donc à travers Migeniema bozo appelle lien na ngambala moko pe na banonso azotia ba numéro na ngezali vous comprenez do bateau pe pona lobi yango bien bateau ba lingi Nzembo mumba bazana bango pe siko ba kolobaka na dernière minute ana ebete ka album yango ezana na do bako benga o pe amabanga oyo na album na ba premier Nzembo bazate tant ezana ngopo ba titre ezana mwebele voilà ngai c'est un plaisir ba Eva Tumba avec Sabimi Eva Tumba ku tuna comprendre ete nazo bua ko kaka boye miga binanga oh mais vieux yo zo bua ka muto neni ngabi mais ya calibre te miga na tidia ka yo tango bua kaka ngabi miga zo bua ka muto yo muto fona tika vana mona ye Eva Tumba o kyango faut soutenir ve ça parmi bato ba cha organisation en vex jour ezake to beta en vex Eva Tumba ba kale madofa na lion kuna ba soutenir yo bona ba nga ba soutenir yo cœur ouvert donc ngai rezo soka ba précision donc obina moi oyo album ekobima mais to boni VH movuda zo sala ba suka na boulot na Angola quand se randi ya yo ya makamna yo et puis retour na ye esra mige osana contrat na Angola grand brasseur Kuka parce que moi le musique comment entendre na sponsor so za na sponsor teza moi mke passe pour percer bon ngai na parmi ba artistes oyo na sali pe moi musique mingi na Angola au moni on a mona ki ke na 3 terrains oyo ngai on a ciblé za Angola Congo Kinshasa na Congo Brazza tozongi na histoire royo yango monisco lokola capitale yaki na Luanda na Mbanza Congo na Angola on a tindaki Acha lokola Acha za mutu o nazwaki ba CV belé pour na makambo naki na posa conseiller moko za na expérience ya makasi nazwaki plus de 200 CV mais na staff to vanda ki CV kaka o ezaki makasi koleka Acha moruta alaki te yango to zui ezali kama sentiment te eza pena zo sala boulot professionnel atindaki CV na ene bato so batindaki misu na boyina étalé ba kombo apo mo lokwa to zwaki bango te ko sa jalousie aza le seul sur 300 candidats oyo biso ponaki masolo ne on to tindaki na Angola mais avant ya ke na Angola makambu déjà ya concert ezalaki déjà prévu soki yaki confirmate ndelero na bete ya concert na Angola pour linga ko zali événement ya ba saper pour na liwa ya Papa Wemba alors yaki prévu na kende na beta et puis ba sponsor maramo ba kota ki ba s'intéresser mais date ngo ezana ka reporter so ba déconfirmer sili na kokita na kokita na beta date ngo donc Angola sponsor ezana na Kuka o to moni boso na biso ya bangolais ba odi ba soutenir yo mo ba yambaki Acha Movuto moi pression s'il vous plaît sur pour ça na et pression déjà pour na arriver à Maréchal à Saligara 3 jours ou 4 jours mais tout le monde est mobilisé il y a un studio il y a soutenir chaque côté déjà Paris déjà on dit on est
Le maréchal Rive Kono, qu'on est avec lui là sur place, Aza Loka Ntoma. Vous comprenez? Baba Ebi Lingala. Aza Mutu Oyo, Zamba Zuyati. Vous comprenez? King Kester, Akindi. Papa Wemba, Linkuru, Akindi. Le grand Nyarka, Mombele, Adrien, Akindi. Yazaki, Petit Nababa. Oyo Akoma, Banzembo. Et c'est Pelissa, Batte Belé. Et c'est Pelissa, Bissonio Sobana Poto, tout ça depuis les années 80. Et c'est Pelissa et Bisson. Tant qu'il y a une musique world, il fut le premier jeune africain où il y a une musique world. Tu regrettes qu'il y ait fort au moment où Banzembo est cartonné. Parce que, je dis, je le répète, il y a un sentimenté. Aux hommes, boye binga na mambo ya musique na koli na musique soki na ndima ki kotinda CV nanga parce que nazaki na besoin na ye po ba tuna biso oyo totiaki motema onyo so baki mais ye azana no pe azalaki pourquoi pas aya kosimba masolo pe euti pe na village Kimakuta et pas wapi bazaki kozela ye pe akende kozwa trône na ye ya roi. Alors, là, on a eu des gens qui ont été en Angola, ou bien. On a été CV na KP na Genève, na Moni à Louis, Nathalie Batunyo Soyayo na Njimi. Banda lelo, na PCO poste na conseiller principal. Et très spécial, conseiller Achamovoto. Mosali ya Mokonzi. Et puis Boucha Mokonzi. Boucha Mokonzi. Kwa tanga pe mingi. Voilà. Pour ba bébé na bilamba matanga to. Na kendeki atinanga musala abi bakoyamba yo. Lokola roi. Na kipe na moni réalité. Tant na komi na fief ya mouvement ya Kimakuta. Na Kimbangu mais c'était l'euphorie. Batu bazoya mangai bani tout ça. Bandrol centre culturel. Na boni centre culturel et pas ba désœuvrer nous sur petit nous bazo galerie à Salango. Non, j'étais fier de lui. Et jusqu'aujourd'hui je suis fier de lui. Voilà. Bato susu. Bato ngolo ba benga yinga ba soko de Paris. Na osala par sentiment. Na sali parce que c'est d'abord c'était un intellectuel, deuxièmement Aza Mokonzi. Hein? Azo gérer toute une société na Suisse. Vous comprenez? Et à chaque fois, il y a des conditions, on a des conditions nobles, hôtel et luxe, collier n'a bien, déplacement n'a assuré, moi quelque chose dans la poche. Et puis à Souka qui wanate, à Salanga surprise. Ah, conseiller, les locaux bimate, Vandana au Kozoa visite. Donc quelle visite? Namuna Bouibatoya. Brasserie Kuka. Il y a le quoi Bralima na Kishasa. Akoma, Baya Bouzouangaï, au maréchal, Rive Kono Utati, du Soto Joye. Ah, il y a solo, il y a un restaurant, il y a danger, il y a Tolé, Tomeli, Papa, Baïsou, Bisonde, bateau, tous les sponsors naïe Awa. Claude Nkano, le directeur. Claude Nkano, le directeur. C'est-à-dire, Johanna na Sitsen à Luanda, tout va foutre mais pour voir contrat par côté naïe. Yamba Kingaï, pas chance pour écouter un abetika lokola le maréchal abetiboué. Mais yo figure notre stomonnaie. Tout le monde a retourné et là comme on a papa et maman Bilamba. Et puis aux arts populaires à Angola. Bref, toujours au la publicité ya Kuka Preta. Bon, ils ont mis la main, ils ont bundana brasserie Moussouana. Bon, le gars va tout le monde balinga va bundana local. Non local, le gars va tout le monde va penda na sango était à biso mwindo était. Yo moi la porte faux au début. Grâce na maréchal Rive Kono, basaleli ba fiche amine ya minene. Bado bayibo. Bon quand les à côté les côté kamate mais na minito. Donc comment côté Kamaka boke ya Chamofo, boke ya Kimakuta.
Vous comprenez? Donc, idéologie, ndenge eza wana bafaire neto eza réussite totale. Parce que défilé ya basaper oyo ya Luanda bazozela oyo ya poto bana poto na kosi bino te bana Braza bana Matadi bana Kini boza na morceau dur bana Angola balobi biso topeyaka forme en Afrique du Sud. Robilamba, Robilamba, Soclo de Paris. Soclo de Paris. Joa lisusu nani Petio nani bijou Massia. Bijou Massia. Ça dit ba petona ba betaka forme na tali pe alokutati. Bon na ba mususu ba kendeke nzela mukuse galerie Mungu. Bazali me ba komela on pe mayele so tali kaka tennis so fungoli mbatate. Yo moko matigita. Ça dit match ça makasi bazozela lisusu mwana na biso oh la petite la fille unique Gianni Versace oh il a studio azaki na biso lobi na studio tokokende pe na yenzela moko on a beaucoup de contrats là-bas c'est-à-dire tokotambola mingi pona nga na yebi ke eza réussite vous comprenez ba faire otambola pala kipe bandeko bolanda boya koyoka bo sala ba préjugé avant te eloko po bino ba congolais musana bino ko bouder avant non yoka na nozana matoi yoka pe taciturne ni ba chanteur ba yembi voilà vous comprenez po bondi mayango na lobi na bino soki album oyo esali échec nga na kotinda toi te faire ben oui na lobi yango vu mon passé vu Orananga j'ai mis connu Nalito il écoute non ah oui oyoki album oyo na yoki yango na lobi ke soki album oyo esimbi te nga na koti pala merci donc te fait ba image sigali mais soko le temps pour que la précision il y a voyage na yo oyo soki ndenge nini voilà ba fan base dani bafan base la mot de la fin pour la bafan bafan base la pena poser question à bien bafan base la bonne musique voilà. Parce que moni so vandi 20 ans na bande de touche donc ça veut dire aux autres attend Hollanda les musiques ont évolué et puis neka na lobaki toyebani au moni kanga mona lobi toyebani na biso et puis moi je fais pas partie na faire partie à génération banka parce qu'on va faire beaucoup ba caisse hein donc on habite toyebani donc na kati ba laboratoire wana na ye masola misiki ndenge tambola so na ye na ye pona sala eloko esala batu bien pour musique yali plaisir comme musique ya guerre na ye po ke batu tango ba ko consommer balo ba pena ki non papa oye biso biloko bien donc on habite ke beat na eli yango na so ya pona sala manzanza na ngana ngati mais na ye na sala eloko ya bien OK tango ba ko palin kokoti palin te mazolo ba bongo po parce que aza mutore ya musique déjà et puis aebindule ozomene puis lobby yo moko zalaki na studio toute génération confondue ba ki wana moi o ba yoka ki sondage pe alaki mais ba yo bango moko ke vie siko penda ozongisi biloko na timing donc voilà dominga olobea te donc andulemani bazela musala ya bien oseli bango oui et puis bana Suisse c'est là-bas il y a Londres, Allemagne, Suisse, bana monde entier. Le phare de la SAP, tous en confiance na bino, to yebi ke to ko sala na défilé, ya ba saper na kati ya Luanda capitale. Et Congo central, la SAP sans injure, sans insulte. Yango sko e koma ko réunir bana Matadi ya Lubumbashi, ya Congo Brazza na Luanda. Na tindi mbote na président Tondolo Bilele. Yo na kati ya kini muto simbi masolo ya bana ya kini donc na yebi ke bokende na tombe ya papa Wemba juste avant na kota studio boloba ke vieux ko kota studio na nute biso toke na tomba papa Wemba tomba ni akos na tomba Kester po yembeli bango 3 yo lokola na kini te biso tozokende to tia ba gerbe de fleurs au tindeli biso donc président Tondolo Bilele na sepeli ya mingi po yo mtu kende na délégation bo posa ki ba gerbe et puis pétant bosilisi bobenga bobivier to poser ba gerbe ko ke no studio ya on mona ki na studio avec toute la bénédiction voilà c'est ça bon équipe nationale ba petit na ngai na yebi ke il faut bozala il faut bo gagner coupe wana ezonga bino penza po brasserie ko ke lobi na ngabo groupe ko gagner ba option ba parler ça va maintenir l'histoire à forme. On a bien un condomine.
condomine voilà ozo comprendre bayebisinga ke condomine moko basali sikoyo na kilamba lamba cash voilà bapale eza ya bango ya maison ya brasserie Kuka bakopesa ata 12 saper o bagani batika neto moni Mobutu apesaka Léopard bandako na salongo Kuka a décidé asala ndenge po événement ya makasi et puis eza la premier événement oyo salama na niveau africain parce que boule na biso ali ke sur eloko ane sili toke skokin so ici na kin toke praza et puis toi aussi ça makamu na poto voilà to préfère banana na terrain c'est ma to mata poto Maréchal ezaki juste pour bato ba bitu ya voyage na yo oya kina mbango pona ko enregistrer nzembu oyo ma bientôt là moko za dédié pa big en tout moment organiser question religion qui était ordre nouvelle poto sali ordre asika balwe et asika donc mikolo e commis sap ça injure et puis sap à la responsable, ça pose à Nabamakambu, mais na moni mige, oye même pas kutu inane. Mozo beta déjà au leka batmuso ba beta ba 20 ans awa et puis na moni oye même pas inane ba bureau comme fongwama. Omoni donc ça veut dire yo za na kata ordre déjà. Voilà. Comment soro remixer bato ba soutenir yo na Paris. Na bato ba ndaki ba otaki Suisse ko oya yo moko to oya na plus de 20 personnes ko ba otaka Suisse batiki misala moko yo ndeko moko so aza Jenga Samuel tiki misala tiki famille na ye alandaka yo toujours pour soutenir yo soro yo makamno na Paris donc bato na confiance ta yo donc avant ça on a quand même na présenter Jenga Samuel pe bato belé ba yebi Jenga Samuel mais ba yebi penda bien té mais Jenga Samuel a petit frère nanga aza 3e après o ya la ninga yimtalandi donc aza mutu ya grand numéro ya makamutali masolo et puis aza grand sage talakaka yo mwana 20 ans bakene we melo déjà na ba ville ko ba lutumba c'est que ba linga yi babula trop pa yemba ba pepe calé donc voilà donc conseil nanga principal les arana nuit omoni hein pour yaza conseil principal la kati ya palais ya famille acha mo voto sko aza conseiller principal oya ye na contrat donc yango amemakanga na manière que berrer penza ezalate et puis album o peso na sali yango 80% ya motivation uté pana ozomona do akolo ba moi lo ba mukavanga na pesa merci na bato amige merci à trop omoni nega le king de Kimakuta lobi do eza bena ngwana donc ngana conseiller ya famille conseil spécial ya ligue acha mo voto mais que yo moza dans kati ya solo o comprendre ma solo tambo yo na mingi alobate to souhaiter bonne chance album ya na marché au moni mo ndingi évolution album ezokendela album ezokendela bien positif ma album eza bien donc bana miki linosu bachi poa na album ya le king de Kimakuta mukil mombatu bachi poa do album ya bien to sepeli ya to na kata Paris monde zela bana Luanda prêtre na bino le king de Makuta yeyo le king de Kimakuta yeyo bana kin le king de Makuta yeyo bana Braza le king de Makuta yeyo do album pele sili to boucler album lelo album esili bozoka bloka moto pena oye out na mbanza te likoma patate ndusa to cela ordre mondial de mambo changer donc ordre mondial a dit que si ko to ko na ordre mondial apocalypse donc bible pene kangami nouveau testament bino bozomona basina to kuna coronavirus makabebele o to moneta mukili ba fin mataralisu te ordre mondial pene yango album o muto kanga basola su et puis album o peut être si ça corona album o temps après zo bima ba vaccin corona pe bimi ba ki sa corona bimi to ça na corona en plein corona tozo a pas tozo ba risque ba corona ba kufia biso monde to ba boyo kupte beta biso nenga dans mais simbate c'est tout sera bien ba corona ngo beta biso mais simbate maître chameau il va beta qui ba risque mige to sera bien ba corona album oyo mige to sera bien mige to ya to ba Paris temps en plein corona et mais beta mais simbite et beta venir nzoto opéra mais sauter et pour que place sont exaté parce que la ordre mondial et ko lia bato yo ya batina bango biso lia biso te to ya bato ko to enyo so mige yo mo so mona to bundana mige biso tout toi ba masque te mais ezo tourna wa et beta biso mais simba na ngote mige so bien miga pour nini ordre mondial yango na pesika mode na Sanda Nzengele Mukunza Damba et puis na pesi mode na docteur Claude ya Kuka et na Luanda Claude Kanou Emma Marcel Bibi Lenzogo
Junior, Bossé Belé, non autant que donc Bossé Belé. Julie a opé en goyo. Emma Vuiti, Emma Vuiti, Alva au Mwanza, Binotou, Makonda la Silva, Bilongo. Julie a en goyo, Binotou. Dogi. Bon, on a pena ba dédicace ya liboso na ya acha mo photo parce que baba nana na mutu azo peso ba conseil à bien. Après na quitté l'équipe de France parce que lobby na yaki ne sengo ba ono so ba yaki. Et puis sous na remercier petit na papa fort pour respecter qui invitation na pesa qui est. Na respecter ba Fex Bofenda, ba Biga Tsumbu, ba Rex Buluku, ba Bantuka, Andiris malgré Biga Mtasala le la pesa qui au fois agenda, on a kanda na ebi mais lobby lundi na ebi que toya to kuta na poto rattraper makama mike remerciement pe na yo migeni ma parce que ozo ala toujours na pointe igos le malemba ozo ala toujours na pointe ya ba rendez-vous ya masolo ezo kende do ba remerciement pe na ba onyoso on atangite mais shikito mushashino remerciement ya mingi po likambo ebisenga yango salama ke lobaki ko lingi moloka eto za esprit ya bolingo partage te lobby na moni message ne pas ça ki bana no sa moloka yi bayaki alors voilà ya yo yango eserta remerciement na moi na biso Jani parce qu'à respecter un rendez-vous na yaki remerciement à Michel Baz pour me tazo coordonner l'album Iko Jolie Luciana donc ba remerciement mes belé donc na suki na nuana na ozata on peut ça sous ba remerciement mususu lobi loko le kana studio joboke ya ngoni to bimisa dense pour na ko annoncer album donc banze musu eza musu peut te teka donc lingo somba contacter Maréchal ba mutza gito yemora ya mbara téléphone yemora mota na Facebook voilà exactement rappelez-moi adresse Facebook WhatsApp YouTube. Alors Facebook et Ali Maréchal Rivekono. Soko betika Maréchal Rivekono automé na Facebook. Et Instagram ezali Rivekono 01. Rivekono 01. Et puis site ya YouTube et Ali Rivekono TV. Donc voilà, alors après wana contact direct. Numéro nanga migeni machaka on chaque fois affichaka na contact direct en même temps pe boko benga olu ke migeni manazo kozwa le kingite neni na ko sala po au passé migeni mazana bato akoleka pour manager a migeni ma pe bratro na ngai donc de temps en temps pas ochanga pe coup de pouce donc bureau pe migeni mais na makam nanga pe na kati mbala moko so bolibo kende pe rapide bo benka migeni masobo et puis donc dora banzi mo balezo bima avec manager na biso Daniel Biongo Sola patron de taxi na Paris voilà nous organisons le fête à Paris donc pour ça bana Suisse boya les la concert fête kolia na komela na kati ya billet donc organiser fête awa to futa salle to sala alors ce que banzi mo bimi et moi c'est trop Daniel Biongo to organiser fête ya bana Paris bada Suisse bada Lyon to kuta na pona obe télévision ba live banzi exactement ouais c'est un plaisir OK programme calé voilà au revoir merci au revoir la section la maman de Rachel tout ça va puis tout ça la vie neuf Saint-Georges et pas hier mon boss pas bien la vie neuf Saint-Georges boss azaka moko veut dire salon de coiffure azaka moko restaurant pe azaka moko chez qui chez lui-même le boss pas donc boss des boss et Amédée les locaux boss nakacha vie Saint-Georges veut dire à fongola salon nae et puis à fongola na restaurant donc to na salon to kati suki ndeto ko kati suki ngana rachète to kati suki to sali na après to koti kaka na restaurant de kanga mikaka donc et ça na 7 rue de Paris dans la ville Saint-Georges 2 minutes kaka pamba na gare oko gare no pe na gare o no pe kana makonete ngana gare na kan moi bem na ngaka na gare to ye na makolo accueil eza kitoko makasi eza bongo te migenema eza bongo donc accueil ba o ya mabato kitoko eza très propre eza te ko na ba restaurant parce que les aga OK la restaurant va singa ça va éviter peut-être on se retrouver pas ya boss olingo benga numéro de téléphone pour toutes vos réservations ba champagne ça nango prix à bien whisky et ça nango na prix ya bien kolia ko ba noté parce que ici c'est la classe et la qualité to yamba artiste ya moi ba yambi nani grâce mbeza sexy numéro de téléphone 09 52 31 92 04 pour toutes vos réservations Takos à m'aider les locaux par le boss veut dire azana salon azana restaurant veut dire ma restaurant na salon veut topé c'est na venir Saint-Jean veut akanga ta la grâce mbezi marqué les buts wow babi boss azaka moko veut dire to li kolia kitoko na restaurant olé kitoko veut dire ake kitoko wapi champagne moins cher whisky moins cher kolia moins cher mais les propre c'est la classe bakata asuki awapi donner grâce mbezi la sexy veut dire to y a on a Rachel to kati suki to silisi to na restaurant to ça ni toli tout ça ni to bimi kitoko et pas moko balobi boss musique ambiance kitoko eza bongo te migenema takos